Salongo c'est obligatoire, ça devoir na biso chaque mercredi tout ça na terrain na samedi. Ah ouais, peut tous ensemble tous les trois quartiers, quartier Bel Air, quartier Maba 1, Maba 2. Tout ça en compagnie na ba chef de quartier na ba Jean na biso. Ba Jean P, ba ça c'est le terrain à beaucoup monde avant. C'est le message na ngaka ya ngoyo. Salongo c'est devoir ya mutinyo place azali. Ndengo bongisa kana ndako na yo, ndengo pe ko bongisa na place au sala mosala. Biso toujours chaque jour na terrain, to landa makambo utini pa likolo, pas gouverneur na vision ya bourgmestre. Ça toujours na sala. Net art de marquer na 7h10 jusqu'à heure to saka na terrain, il a 10h30 to kangi mosala. To zongi na ba bureau. Comme la maman Solange, la chef de quartier titulaire quartier Mota. Salon wa lelo ka ndenge zala kaka. Kokomba propriété ne tozo luka propriété po eza musala oyo toyelaki ala commune ntele po to ya kosala. Il faut propre à la partout. Nous sommes na Tongo, tosi ba Congo, tosi ba pao, na ni ya on to samusala. Mon message ezali kaka keno basunga biso. Tous on a besoin de sala salon. Pour mboka na biso fait bonga commune biso numéro 1, faut d'abord ça nous propre. Dès biso moko toza faut pe commune so pe ça la pe propre. Ba lukela biso ba outillage. On a aussi la salle, on a aussi la biso za la propre. Na royef sera mboko na biso qui toza wana pona ye, to ko sunga eti na suka. Wa izoleka très bien, c'est l'ordre ya Mokonzi. Quartier ngina ils tout chaque jour au rendez-vous. Mais na kosenga poto sala un plus lokola ba terrasse wana. Soki Mokonzi a pesi biso pouvoir ya moto na moto selon esika abandi na suka na salon. To ko recenser bato wana. Pour basala musala ya baterrasse lokola dodo sala aussi longtemps basalite biso moko to kozua ezoko wana comme loko na biso to banda kosala to kozua bato be ba argent mais to zwande pouvoir ya kozua bato wana soki azana mabe na ye to tie ya ki de droit soki azana kosala te apesa bato ba kosala musala bato senga mbongo basali musala wana motivation eza motivation morale o nazo pesa ba argent mais soki dozana motivation financière o dodo sala ekoleka. Ekoleka